Voilà, si on t'a dit que mandat soit pour nous, ça peut être et on a pas que nous dans le ça n'a pas comme ça ici ça n'a pas été dans c'est que c'est comme tout tel va complication tout tel va comme ça nous c'est comme ya bonza victoire ça c'est comme la pour le petit projet nous c'est réalité on développer ça et ça fait mon côté na combo na yesu de le mettre sur la de te sika o ça na bandi o ya makambo o au fond la conteneur na maboko na yo kito ko sukisa beto tiki baki o ba ko travailler na maboko na yo yesu mungu na zo place na ba travailler mungu na zo ndo bati na yo yesu na bandi ko nyonso na sika o mo tema na bamuza la moko ipanda pe ko sukisa na maboko na service de telemeli nyonso tiki bandi na maboko ni santo kamba zani ba na contrôle ya musala oyo zani les devant qui ko tele ko sukisa na komo ko be ko yesu sala ko ni ma ko awa zami su la mettre ko pambulo nza ko te okozali longo na musala oyo bande na suka nduna ko pasa na komo ko zayi mume apana na si ko se pana ba uzi ko ba mabo kama mabo na komo na yesu zana musala bande na merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bana poto, bana notre Père. Bana poto, bana notre Père, bino baye, bopona FB International, bo pesaka confiance na mino na agence Oyo FB International, toza awa na Maringa Septande na commune Kasavubu. Entre Chaba Asosa, wapesika toyeko fongola conteneur Oyo, na ibisa bino mois passé que moi Oyo, tozo fongola conteneur ya sika. Yango ekomi touti ko sa prière siko tozo fongola conteneur, voilà, biloko eko kitana kimia nyonso. FB International sérieux et les cas. Awande makamba malonga makamba motuya tozo fond la conteneur obo mona bilo ndeni ezokita nyonso ezokita na kimia tozo na sécurité nyonso po ana FB International suka awa sérieux leka yango conteneur fongwami il faut biloko na ndo kita moko ekiti to fongoli mebe esinga véhicule pesa na kati biloko nyonso ekita tranquille poser likambo na mototé. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Gère sa piano. Oh papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Afrique, Europe, Amérique, Océanie utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na lobaka ke bana bagence oyo ya sima ndako bafonga bakoli na bino mena FB c'est pas pareil papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 70
direction Chaba Asosa Ozam Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Et ça bongo te FB International, agence assurée à Moyo. FB International, agence assurée à Moyo. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. oh papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International, agence assurée à Moyo. FB International, agence assurée à Moyo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka Sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International, agence moko sérieuse Afrika, Europe, Amerika, Oceania Utinda bagage tokoli Mutuka to courrier express Utinda bagage tokoli Mituka to courrier express Soki na lobyo na loba Kakeba na bagence oya Simanda kumba fona bakoli na bino Mena FB c'est pas pareil papa et maman Noko Kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International, agence assurée à Moyo. FB International, agence assurée à Moyo. Balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International. Nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu, avenue Maringa numéro 72, direction Chaba Asosa Ozam Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Et ça bongo te FB International, agence assurée à Moyo. FB International, agence assurée à Moyo. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. oh papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International, agence assurée à Moyo. FB International, agence assurée à Moyo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka Sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International, agence moko sérieuse Afrika, Europe, Amerika, Oceania Utinda bagage tokoli Mutuka to courrier express Utinda bagage tokoli Mituka to courrier express Soki na lobyo na loba Kakeba na bagence oya Simanda kumba fona bakoli na bino Mena FB c'est pas pareil papa et maman Noko Kana zotimbisa yo oh agence
agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence ya sire ya ngoyo FB International agence ya sire ya ngoyo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 70 direction Chaba Asosa Oza Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Et ça bongo te FB International agence ya sure ya ngoyo FB International agence ya sure ya ngoyo. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. oh papa et mama noko kana zotindisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence ya sure ya ngoyo FB International agence ya sure ya ngoyo. sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Afrique, Europe, Amérique, Océania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na lobaka ke bana bagence oyo ya sima ndako bafungola bakoli na bino me na FB c'est pas pareil papa et mama noko kana zotindisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence ya sure ya ngoyo FB International agence ya sure ya ngoyo. balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 70 direction Chaba Asosa Oza Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Et ça bongo te FB International agence ya sure ya ngoyo FB International agence ya sure ya ngoyo. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. oh papa et mama noko kana zotindisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence ya sure ya ngoyo FB International
agence assure yangoyo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka. Sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka. FB International, agence moko sérieux. Africa, Europe, America, Oceania. Utinda bagage tokoli, mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli, mituka to courrier express. Soki na lobyo na lobaka keba na bagence oya simanda ko bafola bakoli na bino mena FB c'est pas pareil. Papa et mama noko kana zotimbisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International, agence assure yangoyo. FB International, agence assure yangoyo. Balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International. Nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu, avenue Maringa numéro 72, direction Chaba Asosa Oza Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Eza bongo te. FB International, agence assure yangoyo. FB International, agence assure yangoyo. Voilà, nous sommes Maringa 70 au fond de la conteneur. Il fallait pasteur de la foi à la Awa, l'homme des chiffres. Mikolo bien l'évangéliste international. Webi, Torozanaye na Sainte-Thérèse, les 30 les 31 juillet, dans le cadre de la campagne d'évangélisation à cause de la foi, 7e édition. Et la Mona Lati, 7e édition, Babi, chiffre 7, chiffre à perfection, chiffre il y a repos. Donc les 30 les 31 juillet, à notre Père, Torozana Sainte-Thérèse, et l'on a mon le pasteur Jean-Paul Mahat, l'homme de la foi. Les lots en Goya, on a tout n'est mituna wana, on a tout n'a mituna wana lobaka expliquera. Et ça la bien. Oncle, bonjour. Bonjour. Mon ozolandela ozokoma ba bilo onyo sezokita. Te toza ko enregistrer ba kolini sur ndenge ezokita. Zate okole bungaki te. Wana bungaka te. Carré bulo zokito. Calme. Epsi bana poto nini par rapport à ba conteneur. Ndenge ba pesi biso confiance ba garder ka confiance wana. Toko décevoir bango te. Merci beaucoup. Oncle Zana Boulot azo enregistré. Et l'eau nyonso ezokita azo enregistré. Ndugu habari? Mzuri. Uko mzuri? Ndio. Asante sana. Gino, yeto zana wa chaque conteneur. Yango yo zaka contrat to zaka nini? Tu as signé un contrat déjà. Donc chaque conteneur il faut le nangeza na kati. OK. Era takate déjà moi congélateur nangé commis bien. Il y a qui na basani, ba verre, mais commis bien. Très bien. Sans casser. Oui, na ba verre, basani. Oui. Na meki ofungola ngo pona taso na ko dégager pour eza poids. Pour attendre ni ko comme na boutique mais na moni que faut ça la boy. Donc ba verre, basani commis bien. Basali monsieur eza na kati yango nde nazoze. Nomoi ba TV no pe kita déjà. Oui. Et kiti nyoso canapé monsieur eza wana ba matela. Nyoso eza wana commis sans problème. Yebisana no bande comme sus oyo ba hésita pona kotiti na bilo na FB International yebisa bango. En réalité ce qui okuta na FB International oza na chance pour iloko no eko koma sans problème. Donc yo mto oza na doute tia ta ce que oza na elo moko amuke lokola eguyo yo tia ngo kana conteneur ebunga te. Ata tonga so oza na tonga no na poto yo tinda ngo ekoma sans problème. Boye moko fiston basende oyebisi nini? Même si à la musinga lelo na 4 heures que a fongola lelo na kanda na aime, c'est un bon monsieur. C'est un bon monsieur courageux et puis ce qui a promettre à réaliser. Donc douter n'a été ce qui a biso qui a commisé le elo ko komisa ngo. Et puis chose grave, chaque conteneur se déplace à outi poto eko se rassurer que elo ko na ekomi. Net awazawa na Kishasa. Oh lelo po komaki avant, komi avant ai. Avant batunyoso.
avant bato nyonso. Donc ngana ozoba carte belé koleka yo mais okoma ya avant. Mokozala ba carte belé za problème. Te kozala ba carte belé za ba biloko ya mike neti ba savon le coque. Dino. Menga carton nga moko ele ba carton na belé. Ndenge ba otu ba kisango tango salle de déplacement ba kisi yango mais e bangi sanga pete tala borna ngai. Danger. To bando kata yango kasi. Ekomi sans problème. Ndenge tozolo ba bwena Kinshasa na ebisibino dans Paris bazo sa de ramassage. Donc otinda ba koli, otinda ba congélateur neti bo Serge Asali benga FB international numéro za affiché biloko no ekoma sans problème na sécurité nyonso. Donc la sécurité assurée FB international deux fois té toza awa bota ndeblu ezo kitabesinga véhicule mo eza na kati kuna na véhicule mo eza na kati bokomona yango nyonso biloko ezo kita na kimia nyonso tranquille poser le kamba moto te bana notre père balingaka boye ndenge toya lelo. Bonjour Dino tokozane suso a mois prochain toya suko zwa biloko azaki gagner na débit mikolo nga komezo ba carton belego leka et ba notre père na CP na nonde botine la ba carton FB international fret maritime fret aérienne na ba courrier express ezoya express net il est 22 oyo dans quelques jours il y a un avion donc elongwe lelo lobi na tongo bozuango ana maringa 70 tozawa tokoba musala FB international batika. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotindisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB international agence assure yango yo FB international agence assure yango yo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB international agence moko sérieux Africa, Europe, America, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na lobaka keba na bagence oyo ya sima ndako bafonga bakoli na bino me na FB c'est pas pareil papa et mama noko kana zotindisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB international agence assure yango yo FB international agence assure yango yo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB international nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB international ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Chaba Asosa Oza Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Et ça bongo te FB international agence assure yango yo FB international agence assure yango yo. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. oh papa et mama noko kana zotindisa yo oh agence
agence moko ya sire ezosunga bakongole biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Afrika, Europe, Amerika, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na loba kakeba na bagence oyo ya sima ndako bafunga bakoli na bino mena FBC papa papa e mama e noko kana zotimbisa yo agence moko ya sire ezosunga bakongole biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 70 direction Shaba Asosa Oza Mobimba numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07 eza bongo te FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo. Voilà, musale koba seko koba FB International musale zomonana boende tozo sepela ba conteneur ekomi oyo frigo ya ndeko nanga Serge na moi pe papa nanga Mpandi. Bonjour papa. Bonjour. Comment nani? Trésor. Trésor, vous avez ba colis. Oui, na yo ba colis. OK. Et outil France? Oui, outil France. Dépôt komi yango za Mpandi. Yango na ozela msusu na kati kuna. OK. Une agence de première photo oyaka déjà. Na yaka déjà mais ba liboso na assisté na descente à colis na niveau à conteneur. Oui, ça va, suivi Ezali, na batunyo soto awa, baza vraiment aux aguets, ba Hollanda mamnyo soto. Donc tout se passe normalement, sécurité Ezali, policier baza awa. On a Hollandais lango, en tout cas tout se passe bien. Oui, si bana poto nini ba peut-être bazoluka ba place otinda ba colis na ba famille. En tout cas, on a recommandé Bango effectivement va contacter agence Fiston, effectivement FB International, puisque c'est pas la première fois. Chaque fois qu'on envoie des colis, en tout cas, ça arrive sans problème. Donc je recommande fortement. Merci beaucoup. Voilà, et vous avez colis déjà, monsieur Zezana Kati, azozele koka kenda nae. Et merci nande kwatinda ba colis, tout ça vraiment awa n'éviter à Serge nazolega côté msusu. Yoblo no ekoki na mtete. Yaza so inga na juba colis belé ye mtema passe. Mais anglais ba colis zo kitaka. Na ba monter à mutuka kiti lelo. Lelo ba monter à mutuka kiti. Tozo sa garage. Tozo sa la garage teza biloko. Oyoyo lukato zuboye. Moi oya komona na yiko somba. Donc kaka nyonso na ngolu kaka. Aussi ba client FB nini. Ba client FB na yesi mino ezali kamuna na temps. Ezali kama ngonga ya nzambe. Ezali kama code. Code ya kondima. Code ya kondima. Ya mbula. Donc ezali kama ya code ya kondima. Donc soko oye ozi code na yo. Rendez-vous le 31, le 30 na le 31. Na Sainte-Thérèse. Tala kaka. Toya ko soutenir, toya ko chama beaucoup. Oya sala malamu faut ko soutenir yé. Biso to yeba code wana mukolo wana. Ezali kama code au numéro le 30 le 31 juillet, tous à la place Sainte-Thérèse na l'homme de Dieu le pasteur de la foi bande obazé belé et il y a Nathan qui côté nini na moi bande comme soupe kuna ba ko sa ba kolina bango. Papa msoyepe ayaka wa conteneur nyonso na mona ka mbote papa mbote papa na ngai komona nga kunga
Papa Kunga, yo où tu vas vivre? Nana uti bina njili, nana njilwa. Njilwa pena kokola. Nga pena o agence nanga. Et raté awa. Awa chaque conteneur ya nga nazalaka. Na sito kuta na bino à chaque conteneur ya nga nazalaka. De na raté. Na ya chaque jour lozayadio. On a besoin grand-père et frisson. Grand frère frisson qu'on a na Panama. Ouais. On dit déjà quelques cartons. Ici, il y a oh, il y a 13 cartons. 13 cartons. Moi, pour ça, tout na FB International, le bini pour na yango mais yo lo baga déjà. En tout cas, oh, ils ont une agence moro d'Engiassi. Soko tché et raté. Alors, de soko tché et raté. Ils ont une ticotac. En tout cas, sérieux. Ah ouais, l'eau est bon à rater. Nga bana ya rozabilo ah nana yo kate kilo na bungi. De na ya penza nyon sonné ba tchara pa de kokuna na zo na ndenge ya tchara. Ah bien l'eau est bon à rater et ça n'a raté. Ah merci. Merci beaucoup maman Nathalie Zeko. Maman bane belé tati bayo ya idea boebi kaka. Na mpe bande ko na simawa. Bonjour maman. Bonjour. Comment nani? Tu n'aimes pas parler? Je ne peux pas parler. Tonton. Bonjour tonton. Bonjour Rabi. La joie Koussa. Ok. Et tout le monde est en agence. Yo, Yaka déjà tout première fois. C'est Nayaka. Confiance au président. Si, Fisto Bassende, on a master. En direct à Paris, Tozarana et agence Nependa CRC 5 quoi. Et l'eau est bon à rater à chaque fois natinda biloko. Vraiment pas de souci. Tu es on a mis qu'il y a mon go, on va récupérer. On a mon retour pena na ego récupérer. Donc on a sir biloko pena kitoko. Des choses où monsieur se donne. Tena on a zuité na ozela kalaming te kitako. Yebisi bana pas na mani. Nazo benga ba massa tout, il y a Paris, il y a Belgique partout. Pour ya kota partout. Bocha biloko na bino na Fisto Bassende. Donc, vous avez suscité, il sera lobby 20 jours, et à la kin. Sera lobby 30 jours, et à la kin. Donc, Boya Belé, l'agence à Fisto Bassende, vous avez décidé. Merci beaucoup, Naeb Sibino. Confiance à Moussa les Okenda Kitoko, FB International, des fois, Tetoye Tongo, à Tozokoma. Kalaté 11h, donc Kalaté aussi c'est un biso, pour bande de Kalaté aussi c'est un biso Tokinda. Et Zato Yaka Lobby, non, pas Fisto Bassende, Alinga Makambonate. Soit sinon 20 jours. 3 semaines. Merci FB International, Batrava Kandeboué. Le 28 Oyo. Naebsibino déjà à Paris, bah aussi à conteneur Moussoussou. Yom doza à Paris, oza na Évry, oza partout, bobigande na Orléans, na Belgique, bobenga papa Fiston Bassende pour le 28 Oyo. Dans quelques jours, le 28, bah ça la conteneur Moussoussou. Ils ont à Kinshasa ndeka izalaga. Donc benga, oza na congélateur, oza na car, oza na bus, ba carton. N'hésitez pas Fiston Bassende à sa réduction. Lobata na kumba Rabi Mavinga, bah aussi la réduction. Soit 10 cartons, soit 15 cartons, soit 20 cartons. À ta carton, moi encore, yo soit kaka. Merci, maman Nathalie Zeko. Merci Mingi. Yatati Bayo. Julien Bassende, Nabo Sanité, Julien Bassende. Papa Eric, FB International, Moubima, na France, des fois, Bisope na Kinshasa, Moussale, Eder. Na bosani yote de awa musale zo kenda kitoko o senti bato bazo blo na bango bato tout bazo kenda musala kitoko na mwempe ya Janine boni bien papa ravi kitoko ne lengi moko mona yo kama lobate mis no mo témoin caméra bien na tezo ah na car déjà mona ni kala tête to 600 biso ah to comme presque na fin hein kotala de toute façon c'est mona ni boeseke to comme na suka. Tout le monde sait que bien. Si les clients FB Nini, en France. Bakangama. Monsieur Zaima. Donc, si vous avez Kangama, pour avoir décidé. Vous avez un transfert d'argent, pèse à la. Ah, Zali. Au tien attend aux yeux. La milieu. Il y a mon qui est. Donc, encore qui te connaît les. Merci. Janine, donc, vous le savez, je pense que vous avez un déni. Moussa les qui a vraiment kitoko ba tout poser tranquille comme na mototé car déjà mon ani voiture kitoko ya mwa kuna sima kala tête au kitaka wana
mosala ezokenda kitoko. Fiston basende umela, Fiston basende umela na yo boyende ezalaka kitoko. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieux Africa, Europe, America, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na lobaka keba na bagence oyo ya sima ndako bafola bakoli na bino me na FB c'est pas pareil papa et mama noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Shaba Asosa Ozamo Bimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07 et ça bongo te. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fiston Basene, à Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là où j'explique. Allô? Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, c'est là que Kasavubu. Shaba Sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International, FB International, FB International, FB International, FB International, Balobi Kunande Masolo Yakati, Mosusu Olela, mais FB International, Yangoni Masolo.